Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what another boss life. Le Congo Promo TV, Raph Ngindu number 1. Bonjour très chers internautes, assistants fidèles de cette belle émission Moulia Battaliadora. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie ou d'autres pays d'Afrique, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de votre attention. Comme j'ai toujours l'habitude de vous expliquer que cette émission intitulée Moulia Battaliadora, c'est en langue portugaise, qui se traduit tout simplement une femme bataillante, une femme courageuse, une femme qui frappe le porte par-ci par-là pour aller à la recherche des informations, transmettre à vous qui sont très importants pour nous, à vous qui fait que cette mission Moulia Battaliadora puisse toujours exister. Je suis là, votre humble servante, Inanciamment Richo da Silva, l'os et la chair, l'épouse du grand réalisateur et le visionnaire Serge Lutumba. Une fois encore de plus, j'ai toujours l'habitude d'éclaircir qu'ici, dans cette émission Moulia Battaliadora, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Je souhaite à tout le moment, vraiment, bah bonne fête, il y a mois de mars. Maman Nyonso, bah maman jolie, bah maman à Paris, bah jolie femme, bah maman Madobi Kembo, bah jolie femme, il y a Irlande, bah maman Bibinta, bah jolie femme, il y a Belgique. Nazo souhaité bino bonne fête des mamans. Na bino o natangi bino te bozali tellement ebele bino Nyonso.
ba épouse ya ba papa ba maman ya bana ba tata mwasi ya ba jeune donc bino nyonso bisika bozwami na souhaiter bino ba bonne fête ya mois de mars ya ba maman parce que mibali minene o ba tele makawana parce que mwasi ya makasi mama moko sokola bilamba azistaka yango no moni mibali ba tele minene pe bana lelo ba koli ba komi mibali minene na société ezali grâce à biso ba maman to betaka na tolo nzamba yebi le pourquoi o asali biso comme ba aide pembenya mobali quelque part ceux qui au talipé bien balobi que aide maçon à travers à kutu kolekana yemoko le maître. Merci vraiment nakoki jamais ko banda émission ya lelo parce que neko kuta encore une fois de plus un appel ya un grand docteur Naïbsa Rabino que ce que meki na mundeli simbité oye na tradition mais biso en Afrique précisément en Angola tous un docteur Momakasi o aza connu o asali même que gouvernement et a kondima médecine traditionnelle et a docteur Alphonse aza docteur en médecine traditionnelle mais le lokotoye les alis silence parce que ton aposo yé bango préparation ya voyage azokende wapi azokendo sala nini comment est-ce qu'il surgit au voyage wana parce que bisoto yebele en Angola entre parenthèses na kana besoin ya attention na bino parce que to komana to yeba le pourquoi il y a le pourquoi avant tout beaucoup de respect au Banaranaïe, mon le visionnaire de Moulia Batalia de la TV. C'est le grand réalisateur Serge Lutumba papa vraiment ici kozali beaucoup de respect nzamba pambolayo bisoba osoto yebani lelo parce que nzamba salaki que ozo vision et comme lelo réalité. Après là nous voyons notre grand monsieur, il est notre collaborateur aussi, il est en Paris, c'est le papa José Pierre Diavanga. Il est le responsable du journal Ebene en Paris. Papa beaucoup de respect vraiment nzamba pambolayo papa. Nous voyons aussi le couple Vicky El Ozana et Mando Bikembo. Ils allaient wanande ba collaborateur na biso na Irlande. Vraiment papa nzamba pambola bino, la maman Mado Bikembo pe nzambe a pambola bino. Na Belgique tous on a grande dame za collaboratrice na biso pe, c'est la maman Bibi Tantona Niangi motema moku nzoto musuni nyonso. Ya papa Jacques Kakwiti, c'est la maman de la petite Evelyne, maman vraiment nzamba pambola bino. Wanandi sali équipe ya Moulia Bataliadora TV. Boza la brancher vraiment na Congo Promo. Naïbsa Rabino qui a site où le bara vérité. Pas question de tricage. Et akaka moko. C'est Congo Promotive du grand boss Raf Ngindu Papa Nzamba Pambolayo. Parce que c'est ça qui confiance. Yango moni ke musala ezokende. So ki bino ba boss pour fongole libiso mitema. Trokene liboso. Zala toujours branché. Abonnez-vous au Congo Promo TV du grand boss Raf Ngindu Lolo, docteur Alphonse Nalingi Batuba, bazala vraiment attentif pour yeba voyage en gozo kende le wapi. Et puis pourquoi voyage kaka de repente mbala moko bozo voyager les situations ni mais avant tout non banda toujours na ko saluer docteur Alphonse parce que la monde qui santé zabi ndenge ni pas nazabi vraiment nazabi en Angola Jésus-Christ. Et voyage yango soto loba ke tozo salango d'une part le quoi peut tozo na famille kuna tozo na bana et Francisca la pêche de Jambote ma fille Joseph la pêche Mbote et Delode en Allemagne na pêche bana na Mbote pour tokendara na poto ezarate toye ko vanda mais tokendara pe pona musala et le quoi peut tozo na bana kuna tozo profiter pour na kokoma kuna et kotala pe surtout ba maladie po musala o ndem te sali ke bana bazala kuna et musala o ndem mutu ezotinda biso to koma kuna pona baka o tozui et baka ba stérilité ezebele na niveau Europe ba thrombose kolobate ba diabète et na PCP grande sœur na ngai Mbote Valérie Itota na PCP José Itota na PCP Doudou Itota na PCP Hervé Itota, baza tellement belé. Oh baza ba bandeko. Alors tozo ya na potonde potope sa solution. Tu ebisa bino ke tobike. Jésus Christ tanga pe atindi biso, apesi biso ga lokasa.
à l'ende lokasa toza inscrit na likamusulte ndenge atunaki pa ya Moïse ozana nini Moïse alobaki nazana nzete ngape nazana lokasa ka lokasa ne na opesa ba po batu bazwa solution na ba vie na bango et na ba maladie même ba trouble mental en tout cas bomi bongama vraiment yango yebisi bino ki ba numéro ezali wana benga poto ofungola fiche ofele eza gratuit na internet na WhatsApp na imo na Telegram benga biso solo na biso tozo adresse tozo numéro biso motanto okoma to sala au rappel et au vraiment solution ya kobota na yo au mede ozade na 45 ans ozomona ya ki ménopause okende déjà donc talaka yo kufa siko futur nezate et to lukato favoriser ango pona bato ebele ensuite deuxième prolongation to ya lisusu nde to lukato sala installation kuna en tout cas bo sala ba polo bobongama po toujours ya vraiment. Docteur Alphonse, ce qui n'a comprendre bien, c'est que les alika sandem te sali que yo au voyager. Donc ils a kaya musala. Maintenant dimite ko sala voyage moko o ko traiter mutu moko ou bien mi balé non. Ce qui déplacement ils allaient peut-être parce que au retraité bah tout le monde est belé parce que vous fout habillé cause ba visa nyo soane ezo senga mbongo fonctionnement ndenge au fonctionner mikolo na musala na ndenge ozwa ki bapel yango sali que motiver yo ozwa idée ya ko voyager ou bien ozokende vraiment ko fongola un centre ezala posé na niveau Europe. Bon, surtout le ko fungola, tozana précédé ko fungola na mte to ko nga ko briller na ba étabité. Pour moi nous ça banda na Zemi et Zemi après 9 mois et ainsi de suite. Alors tant to ba ke tobi tozo ya po liboso na yakara déjà na talaka déjà terrain na mona ke za vide pour na moni ba médecin traditionnel o ba sali ba kisi na bango ezo guéri na ngonga te bazo pesa ka ba tuka po ba somba na ba pharmacie mais ngana yena kisi oyo na o guéri ba tu na kombo na Jésus Christ je donne avec l'intelligence de Dieu qui m'a donné et na ebisi bino manque na o corriger sur médecine moderne na façon mo bino na bomona na ba traiter ça traitement. S'il vous plaît, ça la panique qui est dans bandaku et ça la polémique qui est. C'est la polémique mais ça n'en bien. To yete pour un peso qui suppose en a force car lelo pour le zonga te. Na pour na pesa on a zongi ça on a âge à 18 ans. Na zongi ça maman na âge à 15 ans pour oba lokozwa bazemi pamba yo mo mona ke mundela zanga place à rotia bana. Pour bana ba maman le ki na bana mama kulutu. Au moins que souper ba manque de respect bazo que nous funda bino ba la police tout la poni ni mona yebi de yake o ngala za mwana yote. Alors OK mwana yo moko akoyeba de yake o ça c'est mon père akoyeba ko respecter ba droit donc toye pona ko kabola famille te mais toyende pona ko résoudre o ezeli kambo ya famille. Mais docteur Alphonse nayoki oti koloba que ozalaka déjà kuna donc étudier qui terrain mais tant ozalaki kuna ti lelo oza vraiment kaka na kondima que docteur moko ta kota. Qu'est-ce qui te donne l'assurance wana que yo kokoka ko résoudre ba problème nyonso ou peut-être nyonso te comme étant un humain parce que tu as peine ba erreur tu as peine à côté msusu to kokaraté mais qu'est-ce qui te donne cette assurance wana c'est là que za capacité na yo musala ou bien expérience y a temps ou bien ba maladie nyonso tout le cola déjà au koka ko résoudre na niveau Afrique aux assure pe que na niveau Europe au koka soki nazolo babongo na fait ma assurance pour je me souviens un jour et là j'étais à Brazzaville et j'ai souffert de mbasso oyo pauvre maman leki nanga mutabwa kele ngango alors na quatre église mo boye na plateau to sambela j'ai vu Dieu ce dans le bas Dieu cela veut dire que représenter un Nzambe ange abimelinga ebisinga lobiki ifona bikisa libota na ye et aloba nanga lobiki na banga te na okufa te pour azananga alors pour na ko tirer ba attention na bino ba tension na bino vraiment bien que je viens avec une ferme assurance. J'ai Jésus-Christ et avec la tête, la sagesse et l'intelligence et na lo kasa. En tout cas, comme ko patapata na ote, ceux qui okanisaka batu nyonso bazaka ba magicien ou batu nyonso ba simbaka ngala simba de Jésus-Christ na démonstration ya likasa. Et na opeso kisi ndenge na ko examiner ndenge na ko diagnostiquer maladie na yo na ko simbelo ka abiki na feuille ndenge na zoloba oyo ozo yoka. En tout cas,
oh ils ont une démonstration il faut tout là que le Saint-Esprit qui est en nous il travaille jusqu'à maintenant le quoi là yem tazo la direction divine il y a un message oyo si que été yo ningo zala maladie no nyonso aux la ménopause et quand avant précoce à partir de 30 ans aux autres régler souté mieux mais qui c'est parce que ça lui opération belé mais aux hommes on a résultat à kobote zate ndenge okindanga na assainissement pour batia zemi na ndenge ya ko injecter na kati au futaka $3,500 en tout cas je t'assure vraiment que a au futa eloko moko ya muke mais eza première attaque na zoya pour na relaxer que j'ai le pouvoir que Dieu m'a donné alobi na kombo na Jésus Christ na nzela na nga maladie nyonso eko sa genué pe bino bana nzambe libota nzambe so nazo ba libota nzambe elaxa couple eza mwasi na mobali eza pe mobali o azobota te penine ezo telema lisusu te ezo koka même pas ko bimisa spermatozoïde mwasi azo koka même pas ko kangazemi ba avortement pamba en tout cas naza makaminga lobate nazo loba bino kaka fungula déjà fiche ya ofele ko banga no kutelo moko te po nazo ya première attaque pour nous démontrer bino que loko to sala ka emso mona ka ba témoignage wana o mona ngondi eza tricage ozo mona réalité ngo na nzoto na yo moko. Docteur Alphonse Yomoko Toloba Likamoumuke awa que soki ko bangate parce que ba magicien je sais pas quoi. Les loto comment on que combat Jésus Christ comment na onka ka eloko moko pour mutana sima e bana ko batama parce que soki tobi le pouvoir de lobby Jésus qui appelle ça kio travers Saint-Esprit on a pouvoir dans ma maladie nyoso ebika mais Jésus Christ a bané ko biksa kana pouvoir au mona lobby na lingo bika au nom de Jésus Christ makila maladi wana eleki sikoyo yo na nzela likasa tant nzamba kutana kina yo ozoki ba directif on a vraiment que il faut travailler dans nzela likasa parce que c'est la nature ou bien on peut ka magie tant so batamina yo na sima ya komba Jésus Christ parce que vie ya batunde kozana maboko surtout na ba assistant na ngayo ba mesana kotala nga vraiment moule bataladora ba ibi que mission isa éducatif dans ce moule bataladora lobby c'est qu'ils en est loko moko bon ba ko approuver tal na limité que ba ko mi pesa ici ka oyo kozala bango au lieu ba zo positivité ba koza négativité peut-être tous en nzela on a ba magie parce que yango zo komi ba ma pratique même na vie ya bonzambe mais au vende nous kaka na sima ya likasa ou bisa ba mama yele wuté pa yimoko nzambe na koyi ko gérer na nzambe ya Israël na nzambe ya Bible pour nzambe wa sala Bible azaka yemoko Yoshua Mashia na nzambe wa sala mokili mobimba soki ezali na ba médecin traditionnel naturel baza sang oyo basimba kisi kanga monde na simba kisi te j'ai le pouvoir je connais Jésus-Christ je connais ce qui lui il peut faire ce qui lui est capable de faire alors nalinga kolobami commentaire te sans comment ni ça alors témoignage et la réalité il y a eloko muta sala même na kata l'église tant ou l'église témoigner les autres à la batu bakoye belé po ba omona bikamo et tant oyo tozali te na tango ke ngana loba bino ke na osala Yesu po bible zo loba ngelo bike mutu nyonso azolo tato la kombo ya Yesu Christ nazo bandela bien abi Yesu te Jésus Christ akoki koloba yango pamba te sans le Saint-Esprit de mutu alobela et comme il avait parlé à Pierre Yesu atuni Pierre alobi na alobi atuni banga alobi batu bazolo belanga nini alobi bazo benga les ébaules bazo benga yo nzamba bikeko bazo benga n'importe quoi abi ebongo bino bato bozana nga Jésus Pierre ayebisi alobi ke yo zali machi Yoshua Mashia ayebisi Pierre alobi oh yo lobi eza yo te c'est communiqué par le Saint-Esprit donc Saint-Esprit za katinanga yanga zo yebisa ngana yebisa yo kozana douti te na yebi ke mundela vandi suyo na ba ya hôpital mingi o vandi mingi ba dépense bazo futo mingi zo ko hotel maté même aux États-Unis ngalo ko na okoma na France benga ngana bali meo na ngeza wana benga vraiment en tout cas ça démonstration ko kasate na 5 millions te et ça première attaque na zo na poto et na démontrer et ça na mayele pourtant nga ibisenga biki na big salibota na ye ngamoku na yebaki na ngatelo nini ya loba na ngana big salibota na pona kaseka emsu na oza pasteur na bi emsu eloko nini mais le ko na bano sala bukoko tangu na zongi na Kisasa pona ye pa bande ko na nga Angola na se repentir ngamoko malamoko et ko se repentir mbamoko na bi 8 fois-ci pour batu mingi ba mesana ko loba 7 fois-ci ngalobi 8 fois-ci je vais marcher avec toi Jésus-Christ et zala liboso ngaza na sima
yo nde tambusa musala oyo yango moto na talaka na salaka musala ngo na intelligence. Donc namonaka barrière moko te ko kanga ngai pour na stérilité ya moto. Namonaka barrière moko te ko kanga pour na thrombose, pour na hémorroïde, pour na diabète, barrière moko te ko kanga pour na estomac, barrière moko te ko kanga ngai pour na ba règle douloureuse, ba myome, ba kyste, ba nyokankau o ezo tungisa basi bazo ko robota te nazana barrière moko te na kombo na Yesu Christ kana lokasa. Tanga tinda nga lokasa na zaipe na lokasa. Alobi na ngani na sala différence ya docteur. Donc nazo kendika na nzela docteur na osambela te na consulter yo esili na pesho kisi landa kisi na ngai tina suka. En tout cas mon frère ezana batu misusu okuta okoma na suka te me azwizemi. Docteur Alphonse, de la part, il y a fidèle assistant d'Angaï, papa Gas Mafina, na Serena Mafina, et ali vraiment famille Oyo ba Koli na makola papa na maman na bango. Est-ce que okuki ko éclaircir biso expérience Oyo zanango, obiki na poto ba maladie za tellement belé hein. Na poto za karaté ba stérilité ou bien ba infection parce que la plupart ba maladies wana c'est ici en Afrique hein? Ba infection wana ba hémorroïdes na poto za un peu rare je sais pas tam sous sa opinion nanga ils ont dépend na yondingo zo ka ba pelle na ba poto to za ba maladie lokola ba malaria cérébrale omoni muta koma hein tout le quoi il s'ala sous bien té a comment paralysie donc on la faire comprendre que naita wana za bien donc qui c'est zati a commencé à calmant oyo et ça là que pour avoir longtemps à vivre tout le monde le la diabète moi et ça là une grande surprise à comment que en Afrique diabète est aussi là mais parce que monde la ça toujours commis hein comme esclave à qui si hein pour ça ko ba calmant et ba qui ça au moins temps ya ko vivre ce qu'on a na mundele na bi ko kuta na baka ebelé na poto ya baka vraiment ebelé à maladie est-ce que aussi préparé déjà na baka nyos oyo kuta na bon so na lobi na se préparer ngolo ba kina bandi ko préparer les na se préparer déjà bandakala pour au moniteur nzambe apesa ka vision apesa ka provision alors ba témoigner tant au monde na bongo ezara déjà préparation on a déjà quoi avertir bino que il y a un docteur il y a médecine naturelle oyo abiki sabatu sans ko prier sans ko sambela kana makasa apesho kisi a orienter yo kaka examen consultation et traitement vérification contrôle tina suka na lobi ba maladie tant nazo préciser bien ba malaria cérébrale wana mundela lobi na oke yondingo dali na hôpital esili okomi na okaka il faut pas pesa ko bakisi ozana diabète A diabète B même en Afrique même en Angola c'est difficile balekaki même na gouvernement angolais balobaki yango na TV ke bato bazobikisa moté comme biso to sera toujours quand na doute un africain soki ka ngana tsaleki par exemple tioko moko na bimi na poso munde na biki na autre tango boyambango mais le quoi naza ko assurer bino pe naza ko confirmer les bino na lobi na bino ke bokozala ndenge moko te kozonga na nga en Afrique bokozala ndenge o bino basala batika bino te donc confie en moi et confie à Jésus-Christ qui m'a envoyé pour la musala oyo en tout cas nazana barrière moko te ezana na niveau spirituel ezana niveau charnel o baloka yo na famille na bino balobaki ke yo ko bota te même si tu as péché combien de temps on n'a rien à voir na traitement nanga ngai je viens je donne au nom de Jésus-Christ je te laisse au pesanga résultat pour boko benganga après 2 mois pour na rumela te pour nazana ba démarche belé après on a aucun de Japon après on a aucun de Chine après on a aucun des États-Unis donc nazana ba place belé on a aucun docteur Alphonse il faut qu'on éclaircir les cambo très bien peut-être aux okeno ko yiba mbongo abana batu na poto pour orokende au sali apo zongi bon so ba résultat pesi nango négatif bon landelo ndengeni tam si ozonga no déjà en Afrique Mexico yiba ko zokine na mboka oyo propriété zali hein propriété za makasi na Europe bakisi na yo est-ce que okoza omemonka kandingo sailaka awa ou bien kolongolango awa nde okomemango okomema charge ba kilo ou bien okende ko salelango kuna mais omemaka peut-être ba makasa expliquer un peu bato bakoyoka autant so bakozelela ope maboko mibali na ba maladie na bango bazala assurer parce que zokene mboka oiza na hygiène makasi
Mboka wana ninga loba na bino mimi keza na hygiène makasi mais mundela za limité. Excusez-moi vraiment terme wana pour na yibike ko choquer bino moi mingi pour na façon emsu na loba emsu na za trop brutal peut-être mais na habitude ndinga na salivement na yambi bato apoto awa ebele soki na lobi na bino no suboza boza na ba infection boloba emsu na fingi bino bo excusez-nga pour na za munganga je dois dire toujours la vérité, rien que la vérité. Pour maladie, akoki ko bomba mutaka na liboso na ngate, lo lenge ngai pe nakoki ko bomba mayelo naza na ngote liboso ya maladie. Na poto ba infection eza tellement ebele pa batu ebele je te dis. Oyo nasina yamba awa. Soki na yebise ka bi ozana infection bi non, biso tozana infection te. Na lo ba preuve zana l'action ki ozana infection et tant on a opé ce qui c'est liboso, ya mi balé na bi kota na examen sala tanga otala babi oh nyoso tina ba spermatozoïde na lobi neke bozana ba infection mon peuple périt par manque de connaissances. Alors surtout qui ne kota ba kisi na même ba bidon te pour comme ma peu ba bidon na déjà légalisé na mikanda bon loko eza première étape na émission na ko mema kisi nyoso te na kati ya conteneur mais nazo mema kisi o eza conservé o eza en poudre eza na produit ba benga produit brut na yebi ndeni na repartager ngo na mutu nyonso oya koya arozwa po tant na yebi sibino ki na osala ba démarche ya okende Japon Chine na okende kozwa o ezali ba emballage o eza ba position ndenge nini na ko emporter kisi yango na ndenge ya propre po dini pa eloko wana pe mutu esala ka pe mwa bino mwa soni une fois soki eza mai bidon olobika te ba ndoko pesa biso kana tanga kalaka bongo 1 litre na ndambo do mona mutu mso ko peso 15 litres 20 litres te soki ba médecin traditionnel ba pesa bino ba 15 litres ba 20 litres ngana ibisi bino na yo corriger même en centre na leka jamais na 5 bidon pour na ko pesa mutu ki sa stérilité. Alors le quoi na ko ya en poudre na poudre na emsu egoza na emsu na peso kaka na ko peso emsu 50 grammes ou 100 grammes na peso na biso ndenge osala ngo solution boye en tout cas ndimela ngai pour ba témoignage eza on eza ba preuve pour la France sont les œuvres eza nul tozo tambola na kondima to tambola pena ba œuvre ezali o biso to olakisa bino ingolo bateke ote to pesa ka mbongo na zala ba milliards ote na ko pesa batu po batu banda ko leka po banda ko témoigner na eloko o eza faux pona nga po bino na ndimisa bino te bino moko bokozana comme exemple na poto batu nyonso na kozwa bango na enregistrer bino na pese bino bakisi na nga tanga na kozonga après 1 mois na ebisi bino ki soko za na problème stérilité na bino ke kende sangana mwasi na yo sangana mobali na yo bino mo bopesa résultat et puis bopanza sango et ba o ba yesko pour la deuxième fois nde to lakisa bango ke eza musala il faut tout ça musala ndenge sengeli okendaka na assainissement futaka $3500 pour ba injecter yo okendaka msusu na États-Unis bakomi ko changer même ba organisme ya nzoto ko tekela bato batekelo trompe batekipe mais biso tozo réparer trompe na ndenge ezalaki boucher na ndenge ezalaki ya kotoboka na ndenge mio me nyokolaki basaki yo des opérations 3 fois 4 fois biso to kopesa ka kisi je te dis ndimelanga vraiment en tout cas solution vraiment eza na centre oyo. Docteur Alphonse Namonio expliqué bien le kamwa kisi. Peut-être aux yeux appui mon côté dans le gouvernement parce que dernièrement au lobaki n'angaï que gouvernement Angola indimi et côté bino naron déjà peut-être aux yeux appui à gouvernement ou bien aux yeux appui à ONG en wana et ça lit que ça la programme ya ko ba déplacement wana nyonso tout jusqu'à ce que ba Chine ba Japon parce que aux maïli ndi bango basala ka ba kisi na bango en poudre après ya ko capacité en ba niveau ba Europe ou bien ou ya ngoti awana Afrique aux yeux appui moroti quelque part au vendre la wapi au passer bas séjour comment peut-être batou msusu akozape apisa yo aide peut-être si ko vendre là azoyo pendant baton onyo sowana azoyo peut-être bas séjour moyen ya kolia obi que bata bonne volonté toujours bazanga kate. Bon justement appui na gouvernement vraiment si senior tozi appui ya gouvernement omoni eloko to bona oloba ke tolobi tozana ba mboka ebele bateka même bakisi na bango ba nigérien bateka bakisi na bango o ezoteka ma monde entier. Alors ngai de façon que tant na bandaki médecine naturelle oyo il y avait rien ezaki na ba mikolo ba banda ba ndoko salango mais tozaka différent pour mutu na mutazola na chemin ezana ba médecine traditionnel ezana ba médecin
médico thérapeute eza pe na bao ba sala msanga mais nga landi nzela ya médecine. Alors le fait que tout ça bête apporte gouvernement à comprendre vraiment que cet homme là c'est un homme à soutenir et à soutenir biso vraiment na ba capacité oyo tozo linga tokende après avoir koya na poto to le Chine Japon koluka ko sala ba flacon oyo kozala mad ba benga ngo made hein donc ngo ba ki fabriquer na Angola qui sont les opérations guérison. En tout cas, vive la médecine naturelle, traditionnelle, naturelle d'Angola. Et tous les gens qui étaient, toye pour te sa solution, kokanisa, kingangate pour biso toya pour te faire kisi, okangaluke tuté. Toya pour sa ote pour elo comment au tchana mtwambe toté. Biso ezali médecine. Donc ndenge to pesa yo traitement, ndenge yo zobi ka résultat na. Toye pe to lia bino pe mbongo te. Pour to ngi to lia bino mbongo to tika ba numéro na biso wana te. Au monde où benga ngo ozwanga te to tia jamais na site internet pour toza ko s'exposer donc ngo ba toza international toza ka te pour na lekisa ba te na sale film qui si mo boye vimbo na leki na lobby bêtise maman po bino bo croire que te non nous sommes des docteurs toya pour la médecine naturelle. En tout cas tolinga tozo combattre mindelete mais tozo la kisa de quoi que Afrique est capable mais nzamba sungi Angola quand même. Nzamba sungi médecin traditionnel naturel ça la fierté na mboka Angola na monde entier pour na traiter ba angolais na traiter monde entier qui nabiso est bien conservé. En tout cas faites confiance na ba produit nabiso au rejoint produit il y a stérilité au rejoint nion son résultat que vous allez net correct numéro nabiso ezali wana pour docteur apesa o yazui mutape sa guérison ezali yesu na nzela ya mayele ya docteur. Alors ezali na 100% au babikaka ezape na 1% bateau babi karaté pour une fois azan négligent azuyango na valeur te balakisi pe pour nenga omelakisi négligence pour biso et pas na biso kisi na biso to ebisabino pour to lakisabino kezala kinganga te to pekisa kezala pilipili piment une fois tango mutazo melakisi na biso battement de cœur et chauffara makila mingi moyen rotation ya kisi esa mabina nzoto ezate lo to pekisaka na rapport sexuel pendant période où yozo kisi et surtout sur les ali makambo les ali vaginal à propos de sexe c'est-à-dire stérilité primaire secondaire myome kiss fibrone nyonsoana et diabète aussi et thrombose. Donc ezaba o bito pekisa pe alcool c'est-à-dire kozala komela masangate et komela cigarette te diamba te tumbaku te et biloko nyonso eza drogue pendant oyo zo traitement na biso et soko silisi ndeto tiki na biso ozano libre ya kosala oyo lingi mais et tant que mutu il faut koyeba ko respecter kaka o ezali nzoto koyeba organisme na eloko nini sengeli kolia na eloko nini sengeli kosala te tout excès fait nuire. Docteur Alphonse yebisa biso séjour na yo ozala ndenge nini kuna na poto okovandela wapi combien de temps oyo pe okozwa parce que maramba poto pesa pe numéro na bato bakolinga ba ko contacter yo tamso pe muto mlinga ya contacter wa kuti tamsusu ozana ndako mwasi tamso mwasi mutabengisi yo tolinga toyeba parce que bato belé ba na contacter na yo mona osuka bo na tongo kaka ye kota bopun akuti mwasi abato tamso mwasi mutabengisi o sepela pete oza soso ba contacter basi belé tandis que yo comme docteur na bi ko zaka na ba contacter belé na basi donc loko na kutu nzota basi pa mbi ba docteur kuma na lo pamba et puis basi loko ba linga na ngo ba charme tamso moi tamsa lele ne docteur na moi charme na ye na moi forme no ya olata. Expliquez biso réellement ces jours en Wezandengeni. Peut-on sur moi si pas contribuer à voyage hein? Bon, quand Dieu donne la vision, donne aussi la provision. Et toujours le bâtiment que maman dengue basungaga bande konabiso bayaga poto basara mabete. Au moni mi liba la paix toujours comprendre dans la réalité mon sous c'est belé. Lelo moi c'est pas qu'on draguer mon bali à lobby que na CP na yo ce mon bali pas d'accord il y a pas mal et ça dialogue et ça eloko bo solo là yango to benga ngo politique donc les camions sont ezana la politique nango alors pour na ko benga ngala kende na nzela ya moi si bon na moni yango na nte pe na ndimi pété bon et ko ipe ko ya to bo yango pété mais tozo ende pour na ko bikisa batu pour na ko sunga batu et na ozala mingi na France. Et pas ya sœur, grande sœur, Valérie Itota, nazo saluer en passant, José Itota, ça on est belé bandeko,
oyo bakoyamba biso moi ba séjour na biso to leksango wana mais oye na yo po numéro nanga oyo kaka yango ne mutu ekozala fonctionner kuna numéro nanga oyo donc soko benga kaka na plus 244 comme d'habitude Angola okomi kaka 921 06 85 41 ou bien benga na numéro ya mibale 912 78 78 37 soko moni moyen ko contacter mususu numéro zui mingi te po mususu bazaka so ese leki akoma mona passe pona kozongisa ozongi no kana site www.centre-dra-afonso.org et nouvelle pe musu ezali tozali vraiment pour la bino benga biso nyonso fungola fiche na yo fele pour eza gratuit fiche donc même na ozana pote kozana ka gratuit mais il faut profiter déjà awapo nasa déjà réservation il y a biloko o na kolukana mema pour na bino batu bozala kuna. En tout cas je vous aime beaucoup et je veux que moi avec Jésus-Christ nous voulons que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez en tous égards. Okoki ko prospérer na nyonso mais ceux qui prospérer en santé en tout cas eza na sens moko te to pesa bambote na bato ebele o bayebi biso pe lelo to profiter to pesi Irsil to pesi ombote na Paris na mwana biso Francisca to pesi Gisèle Kabangu na bana nga mibale Joseph na Delode en tout cas na linga bana na makasi na Francisca et na pesi sou mwana nga mususu pe mbote Edimar en tout cas grand joueur Azoya et na pesi mbote na gouvernement na biso angolais et na o ezo sala pour na biso ceux qui tozo zwata gouvernement ya boy en tout cas na ça la politique mais nous parlons de choses qui est réelles et ceux qui toza les longs en vie tozo vendre bien et ça grâce il y a mokonzi na biso président na biso et toza na paix malgré crise pour crise des mondiale malgré crise des mondiale mais quand même il doit arriver ne fisque cause à la moi kimia et ça moi bien alors il faut au kumisaka gouvernement na biso na président na biso José Eduardo Santos et na madame naye et na bawo nyusu bakamba mais pour bible zo bana biso to sambila pona bakonzi ya mboka na biso mais mukonzi bien mo bo comprendre mukonzi ya mboka na biso. OK alors to pesi Marlène Mbote côté Azali Marlène Afonso to pesi Mbote to pesi bato nyonso balingaka biso baza belé poso to bandi koloba wato kolemba bravo to pesi Mbote to pesi maman na biso Raquel Mbote et to pesi bato ebele ko bandana le haut sommet ya Angola tina se bato nyonso Mbote na ba o ba ozela biso kuna to ebinde ba kombo na biso te surtout Rafingindo to bosani yo te Rafingindo et collègue Amsala en tout cas je vous aime beaucoup na ozo sala et kozala mutema moya malamu boye kolexila pe moi bato po bato bazwa moi guérison po ba continuer ka kota la site ba soki ngana zwa guérison pona na nagi site ya Rafingindo na kutana na docteur Afonso Rafingindo Yesu Christ azala ka na bato bazala numéro 1. Merci beaucoup vraiment docteur Alphonse et merci beaucoup vraiment notre Congo Promo TV Zaba Saito Lobara toujours vérité sans tricage chez lui-même le boss Rafingindo Papa Nzama Abaksama Pamboli. Merci aussi à nos confrères, à nos consoeurs, vraiment nous sommes toujours ensemble. L'union fait toujours la force. Merci infiniment au grand réalisateur le grand réalisateur Serge Lutumba. Merci à nos partenaires au Basala Million émission Moulia Bataladora existait oui basala kapé que Moulia Bataladora azwa moi moyen de transport vraiment za mapambola bino maman bibi tantsona niyangi moi si makasi vraiment za mapambola yo le parisien le plus fort de Dodi Yavanga nzambe na biso pambola yo maman Madobi Kebu nzambe apambola yo la famille Mafina nzamba pambola bino Blaise Moulele Patrick Bolopeti Lidi Mouswamba Nzambe a pambola bino vraiment bino bosaka partage na koki jamais koposa na bino diaspora Salem nzamba pambola bino en CSK ya
Saint-Augustin, Nzambe apambola bino, ba papa na biso oyo bazali kosunga biso na losambo poto kende liboso. Vraiment nos grands pasteurs, Nzambe apambola bino, le révérend docteur pasteur Mbambi Nzamba pambolo papa, le pasteur Dominique Ngoy Nzambe pe apambola yo, l'apôtre David Panzu Nzamba pambola yo, la docteur la pastora Formosa Gabriel Nzambe apambola bino. Vraiment nazali koyamba ba appel Nabino, ba message Nabino, bon continuer dans le baka toujours que ceux qui biso to aliko continuer musala, c'est parce que bino vous allez ko assister biso. Famille Malek Pelo Nzamba pambola bino, toute la famille Lumbu, Gisèle Lumbu, Pichu Lumbu, Papichu Lumbu, Nzambe vraiment a pambola bino, Abou Baslo Congolais en Australie, Nzambe a pambola yo, toute la famille Bikebo, Nzambe a pambola bino, a bangisa toujours. De plus na papa na biso musée parce que amon a la petite Formosinha Lutumba Nabino bassistant fidèle n'a vraiment na posa ya ba appui Nabino financièrement puis spirituellement parce que ça la que musala ekende liboso. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Nzamba pambola bino au prochain numéro so qui nzamba permettre Papa Raf, le boss Raf Ngindu, le grand réalisateur Serge Lutumba, Maman Mado Bikembo, Maman Bibi Tansona. Au prochain numéro, ça nous va permettre. Ciao.